On est là. Petit homme. Poussez yo, petit homme, poussez Mike, yo petit yo. Ma bien congolais ande. Bah c'est pas la passe à battre. Bah quand elle va toquer prison. Bah ouais. Merci mingi na Sankara de compte. Oui ouais, merci na. Sankara de compte. Merci na Soule Kauka. Pas Zori, on a publié, il paraît que escroquer mon na poto ya so. Bon puni na ngona poto. Escroquer nani? Poto mbongo ezala na ngo sute, escroquer mo na poto. Mutango pa confiance à montango ba. Journaliste moko boye azalaki pa jazz et siko alukaka bitumala cameraman fundi abetaki ye yango omoni ke non akangisi ke azalaka na nani azalaka osapa jazz kakuluka wana bacharge ya jazz nayebisaki te ya jazz bacharge na yo yo moto oyali na internet nezalaka mwana mai ya Monatie, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans ma cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. avec quel bien parler poisson les jaloux vont maigrir. On est là. Petit homme. Poussez yo, petit homme, poussez Mike, yo petit yo. Ma bien congolais ande. Bah c'est pas la passe à battre. Quand elle va toquer prison. Bah ouais. Merci mingi na Sankara de compte. Oui ouais, merci na. Sankara de compte. Merci na Soule Kauka. Pas Zori, pas Zori. Merci na président. Merci na mal à l'aise Mobimba. Merci na mal à l'aise. Merci na président Fali Poupa Elmara. Tokumisa na tina. Tozalaka na tina donc merci. Mais tozata ya ko expliquer problème moi grave ezala na ngote. Era ba jaloux ndenge ba zalaka ba jaloux. Problème moi grave ezala na ngote za ben compréhension ndenge mbila sala ba mesure d'enquête aya jubino bon. Mais belé ba lobio keni piana yo to tamba tout ça sopio. Na boni ba na ngote. On a publié, il paraît que escroquer mon na poto ya so. Bon puni na ngona poto. Escroquer nani? Poto mbongo ezala na ngo sute, escroquer mo na poto. Mutango pa confiance à montango non, escroquer za mon na biso te po mo na escroquer za mon na biso ba na biso chaque fin de mois zo salaire. Ba ta futa tenir ba escroc. Donc voilà. Oh escroquer mon ba na poto. Ya solo wana vraiment. Puis to parle, il faut expliquer no ba to be clair. Ba escroquer mon muta ba ta poto. Ya solo wana. Ngai fana luka na mona ba image. Bonjour. Ndeo talula cacho mais déjà au foot balarme. Cacho ezala nango ba chaki biso na mesure d'enquête ponga. On a mikolo pena na otambola totambola na soto ali boto na problème na mutute. Bon l'état sala ra musala na ye soki ayoki problème asalika musala na ye ba. Batali makambo ngo ndenge eza balobi te eza nango bazanga bango ba eza makambo ezanga tina. Donc justice eza wana te pona ko coincer batu ke atoza innocent justice est coincé au kaka non. Justice ya pona ba. Peu omoni ba bomi mutute bakangaki biso to bimi ezaki enquête bando sala. Basal enquête na bango ba comprendre que non ngana kento ba innocent. Mutu bando lukeza biso te donc voilà. Mais il faut qu'on yeba eloko moko. Congolais nyonso to na minitio ba jaloux baza ebele. Baza biso neti. Ah, kenango kala mingi te. Omona neti. Po lisoloka ya ba liste le obo otanga. Et comme que ele so ba problème. Jalousie. Yango moni to komi obanga ya mususu ko
kosala ba rendez-vous na ba collègue na biso ba journaliste pour comme obanga na poison. Mais soit réputation na biso par rapport ne bo sambi. Biso ba journaliste est-ce que toi pena na valeur na la police en fait. Tozana valeur en tout cas la police essaie comprendre que non makambo na biso et la sous makambo na biso na ngo ba théâtre to salaka. Ba policier kutu makambo nete ba journaliste ba kipana ba ngo vraiment te. Ba monaka ba to ba sala ba théâtre makambo na bango suka na ngo ka bongo. Bo ba kanga mbusa manada ndene ba yeka ba bon na mesure d'enquête ce qui ba fundi na la police a rotinda ba élément ba roya ba zuyo ba kanga ka mutu na so mona ça te ke ba yeko bomayo donc ba kanga yo. Ah oui, il faut qu'on soutenir Moutnabiso. Adam membre moko, Adam chroniqueur moko ayebani Adam reconnu. Rolling a été le roya sur la quitter. Ouais, pour poser va poser la qui parce qu'il y a muta petite, il y a ça le roya moroté. Les années caméraman naïe à Boudaki, mais baye ko plainte va na combo naïe. Vraiment, faut aller tous à la on a tout soutenir, il y a tout avec on a des puissants. Comment a vu nouvelle on a juste na tanga. Ko olobani na bateau basali ba vidéo pour na Ken Piana o Ken Piana soki mutu na poto en tout cas biso ba congolais pour nto za mitema mabeti na ba niveau boye non Ken Piana soki mutu Ken Piana za jambongo na d'abord c'est ni petit que jambongo après soki mutu na poto pour ça na ngoni le contrôle ni bata poto be soka biso ba congolais ba ko sa biso ba voyage et tambongo peut-être $5,000 mais mon na poto mais mon na pas mimi na pété donc Ken Piana n'a rien à voir na ba commentaire on a ba zo checker ay soki ba tumbongo non na ko soki ba tumbongo te za juste ma babito ouais les kaki caméraman et abundaki na confrère moko Benji nde abundaki na confrère moko Benji et puis abundaki na confrère wana relié ata plate na combo ya bien caméraman à côté plate na combo ya Ken Piana n'a rien à voir escroquer mutu moko te je crois que ça na ko expliquer ba tout ba yeba ayebi elo côté merci tuzaki na yo bana lobby Tulungwe wana yebisana ba tulungwe na lobby air ni vraiment. Tulungwe si ba 1 heure ba 2 heures ba ni. Tulungwe ba 2 heures tozaki na mosa kena na zemi niveau o afanda ka zela ki ba nini mais Congolais ba mitema mabe. Boko sala mutu banalise ke o escroquer mutu na te faire expliquer no ba. Jalousie mal placé ba escroquer net nani. Hein? Ouais. Escroquer nani par rapport à image, ba escroquer surtout ba escroquer. Ça voulait faire un parlementaire. Effectivement, moi, trop parce que si tu n'as pas d'idéologie, bon, biso, bah, tu as film de Makambu, biso, tu as succès à niveau photo. Donc c'est normal, bah, Bambali Banga, dans Bouma Hotel, là, dans Bouma était là, Bambali Banga. Par rapport à l'image, monte le la macasse, monte le macasse, la Wara, on va rembourser ça la madame. Vous êtes en pleine banale, tout d'amener la soir. Il y a des poissons par rapport à Carthagé. Et le roi a monté. Bandal, c'est Paris qui tombe, c'est Miami. Malaise. On a bandé toi le logo moko. Ai comme des cabola sur ma maquette. Ouais. Parce que soda fali pour pas. Gouvernement no batu to zaki no banda lobiti siko do batu fali. On a banda to la to l'aise. Maman moi qui non expliquer no batu pas comprendre. Makambo ezala ki te makambo peza te. Mais ya ba traiter moko bozaki de façon que bagarre basi sakende touche. Tellement biso to za se faire. Tout bazali toyo wana nde tosali ke de façon Ken azala libanda bulaki ke non ba triquer ba cha balar na mbila de façon ke Ken a de prison mais osimba te jamais que na soni quoi jamais Ken a kokota prison ma ambassadité ma papa lo washu mambango ekende ni tozaki na bino bo expliquer no batu mususu Ken Piana escroquer batu boye bo expliquer no batu ezala on a sina lobby on a sina jazz kafulu ezara journaliste moko boye azalaki pas jazz et sikoyo alukaka bituma la caméraman na biso caméraman fundi apetaki ye yango omoni ke non akangisi Ken azalaka na nani azalaka osala jazz kakuluka wana bacharge ya jazz nayebisaki te ya jazz bacharge na yo moto oyali na internet nezalaka mwana mai ya datisala boye sikoyo ye amoni sikoyo afilmaka biso caméraman nde alingi babunda na ye sikoyo abeti ye nde balobaka mwana moto so abeti mikolo donc alesi tofula na biso pena ye te bakombono etangama te tofula te ero tofula te ero tofula biso moto mais oyo toza sikoyo tobakisa mo voilà voilà bomoni bino moko Jires Malele ye pe oti kozala libéré to ebite bo escroquer batu kaka ou bien o bitumbara ndenge ezeloba non eza kabala mabe moni
mutu soka azolinga moni balobaka mutu soka azoluka succès akoluka akize bato makambo ko akize plaignant nanu eza mutu mosusu pe ntango bafundaki biso na ken te nga na ken toyaki arrêté bareste biso parce que bazali koluka petit na so tozalaka na ye ezalaki na mesure d'enquête tellement bamoni ke petit paza te babi infraction ya individuelle donc il faut bazukaka mutu asala makambo wana nde tosambi tofuti bamanda l'état tobimi na biso. Mais conseil européen na ba tikali ba ba le temps habite ça ramsa malamu te mais to moindre mo lobby infraction individuelle donc ba sambi bino normal. Non l'état mboka pena na moni l'état comment osala l'état comment osala pourquoi na bi mongo l'état comment osala moni ka les alaka ceux qui déjà ba finaki déjà mbongo ata boyeba osamba nini bozwa ka raison te osuluka ka lobby parquet mbamo makala biso pena depuis to kotaki lobby ba zui biso kaka ba basubiso ba téléphone non ba téléphone na heureusement na simisa ka na bandal basubiso ba interview après ba interview lelo ba sabiso confortation na plaignant to plaignant monique ba non tozana pona otanga ba komba batute ye moko ya bi place azali donc ata pende kona biso peka mobali to pese pembo de place aza plaignant o azo bimake ye plaignant mtakangisi biso za yete ya wele la kama mutinde kona biso mukuse de mukuse to na tana yete azo luka fula ma to na ta fula batute azala bongo donc a publier toujours continuer à publier parce que de comprendre qu'il y a une information on a information donc voilà donc to sali confrontation de kona biso OPG akati makamba monique tous les deux côtés et ça a compréhension to fouti amanda l'état yango to bimi donc merci na l'état ya Congo merci na ba kondi ya mboka na biso merci na ba kondino so ya mbata merci na to tanga ba kombo na bango te parce que ba autorité morale autorité mboka mo to tanga ba kombo ya ba kondi na ba télévision ezati donc merci na bino onos bazaki na biso merci na bana tu ya mal à l'aise merci na Fali Poupa merci na Sanga Dekuta Wewa merci na président Ranson merci na Fabrigas bo bengaki ba tuza moko ah oui biso de travail na ba to bengaki te tant ba moni vidéo ba mona tant to moni Sankara malele pito pale nini boza calme le koyate to bimi donc voilà merci na bango tout to zakana bango donc merci beaucoup Giresse Malele voilà donc bon comprendre tozali awa liboso ya mbata ici ko wat bakanga ki ken piana to ba interview bon comprendre que ba journaliste internet et ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba lingana ba moni pesa population ya ba journaliste et belé ko soutenir ken piana na likambo yo a salité. Bonjour Malika. Bonjour Dorcas. Malika balobi yonde moluki makambo. Non, eza koluka makambo te parce que omoni batu mususu basala na banka makambo ndenge esprit de mort etinda ye. Vous comprendrez? En tout cas moi je pensais même pas que le Congo ko sala mabongo parce que nazaki surpris. Tant esala maki. Tant to kenda tournage libanda to mema toujours ba cameraman. Et maintenant yé sikoyo tant yé le cas qui n'a problème que na Crisco, il faut qu'il bête Crisco mais malheureusement bête Crisco te Crisco bête qui et tellement mon que yé mutazaki mutaliboso ça désordre nda précipité ka kende ko sala akendo sala plainte mais et le cause na ngote mutu pa kufina été l'état ajusté l'état za na pona kokata makambo donc ba kende ki ba moni ke ba ba innocent ba libérer bango bon si qu'on a bateau bazo tia ba commentaire to moi na bana des gens na YouTube et côté quelqu'un peut escroquer mutu a poto olo ba message na bango Mike Lokamba nana kangisa mutu te na vie na ye Mike Lokamba na kangisa mutu te en tout cas et puis ninga za wana ta osala ata otia ba titre wana a okoma na 10000 vite parce que ye ninga za wana na ye mutu na site na ye baza ba l'échec. Vous comprenez? Ata sali actualité que bakanga kena otiko la sala 10000 vite a osala pe 8000 vite boko ta botala Mike Lokamba kangisa no mutute Cynthia Sentina na mabole babeta Mike akoko kangisa bango te muta kangisa bango ezaka Joseph Chako mutazoka le devant que tangi ka frère nanga ke na kota pe likambu na e. Vous comprenez? Il est déjà kangisa mutu akangisa mutu te ngai pona nga Mike atika vie ya filmu na fimbo atika vie filmu na fimbo aluka bakisa ba abonné aluka asala ba vie na site na ye na peut soko zui si jam ningo ke o exploitango o tikango exposango o commenter na ba commentaire eza makambo na bango te concerné bango te ozo comprendre makambo kene ko concerné batu oyo kene azarana bango na bien bazarana bien moral loka ba bido boyaki bolandaki. Vous comprenez? Botola ne muta sola bien. Batu batondaki ba journaliste batondaki indisposé même ba policier. Vous comprenez? Mike azana elo côté. Ngai pona ngana lingolo ba makamnete parce que na mona ngai loté.
Merci beaucoup Malika. Donc tu es papa Laura Chou. Bon comprendre ken puis na film kaka temu telandi batu nyonso balandi bo moni ba chroniqueur ebele na moni bato elenga Congo na moni bata Congo bisengo na moni bata Congo Victor et donc toza vraiment ebele yango vraiment Laura Chou na ebité un mot na mambo komeli chef na yo boss na yo ya chaîne. Ah ouais donc ça plaisir ngalobi nazalé déjà hier nazalé na moni mania bien vers 15h kana tota awa na commune bakangi ken piana yo benga sunga ba ina mbata na yeki na mbata et na moni babike na bakangi su malela yo tala ken la babele lipe na ye bakangi donc nazalaki na bilo na bango tu ba téléphone na bango za epalanga nengana lo baraka balobate ke fo mawa muntu esala mutu sengote lo na rigote na moni Mike Lokamba azui asali analyse ba filmer kente ya ba okanga ina malele ke no ba soi disant ba escroquer mbonga batu Mike Lokamba ami benga raza ebi déontologie ami benga ke non aza meilleur asala musala na bien mais ngala lo baka bo so sala musala no bien fo linga na okoti na source ya te comme moni image mon boye yo ki publié ça yango analyse pendant Luka vu moi je pensais que Mike n'era coach qui ba émission ya ken analyse, je pensais à Rossal M pour 20 000 vues. Mais la monnaie a 3 000 vues déjà. Moi, je suis là, parce que je suis commentaire, donc il m'a dit que non. Preuve en est que non, Betara Karine, mon compte, j'ai Betara Yena, mon Sentia, Betara Mike Lokamba. Tout le monde a Mike Lokamba, avant l'objet Karine, tu vas kangi ça bloma bon oui ton zima. Tout le monde a sous Mike Lokamba, quand on Betara et Sentia qui n'a pas micro, ils ont déjà la sensité. Donc internet tout ça la baranquine, il y a monté maté, toute sa famille déjà né tout ça ngani boye. Quand c'est un père de famille na mwasi na bana yo moni mwasi lo na pana place de uchi ana bana yo nga muto linga nuire ken nga no se parce que nga na vivre na film biso zo ba koda ya mo relation pesa awa na cadre na contre film na film muto linga lu kama be ken pena nga jamais na ozala na pona ko attaquer donc voilà. Merci beaucoup Laura Chou. Donc beau comprendre to tikali siko poto de ken puis na yemoko ba chroniqueur na ba chroniqueuse bolingweza makasi baleki tellement ebele awa ba ko soutenir ken piana bino mo beau comprendre donc bon mona donc merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambour depuis Allemagne mam depuis Allemagne merci à Richie Kapinda R9 merci à Yolande Dikando moi ça mbinga balobi que moi ça mbijine makambu merci à Marie-France Mangenza depuis Lyon merci à Yawili Mouchini le code mondial bon séjour na yo papa nakati ya Miami vivra bien lia bien là ta bien pour là tu déjà bien yo nyo sérieux arabien donc beau comprendre et ça vraiment pas surtout na ba oyo bo moni likambo muninga le quoi bozara na ennemi ya biso suka biso na ba internet to na ba mitema parce qu'on sait jamais et aucun ennemi muninga la mutema c'est solo muni mo na odindali bulo obimsa mo anete et ça vraiment bien été donc beau comprendre tout ça peut interview na ken piana oyo wa personne qui arrêté to ebp le ko qui arrêté te ka ba kosile makambu na o ya yebite za ki cameraman na mutabunda ki me communier ken piana mutu abunda ki donc restez branchés sur Congo Température protozwa babilo kwa malamu Yolande Dikando Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de maman Denise Fabienne, Okatia Voka, le lolo de la presse, ma copine chérie. Merci à Gloria Kama, à toute la famille Bolokoko. Merci à Bernadette Poundou, moi c'est à Pembe. Voilà, Ken Pianaye, Bino Moni, autre chose à l'arrêter, il s'est expliqué dans le Bino Banapoto. Et bien, vous s'inquiétez, vous bengi trop d'orcas, ni qui est pas Ken Piana. Yemo Kwazali, on a expliqué Bisso, et comme il y a qui est dans le Dengue, Mbote Ken Piana. Ouais, Mbote, en tout cas, Mbote n'a pas de goto ba Hollanda biso na pesi bango. Bambote belé vraiment makasi. Donc ken azana bien. Tokuta niti. Voilà. Et là c'est pas ça qui pour bakanga. Bon, et loko et c'est pas ça qui ezali kaka Pourquoi tu peux te sauter dans ce place? Voilà, c'est qu'on expliquer dans le bébé Hollanda, il va comprendre et les cas qui n'ont rien puis ils ont qui ni. Non, ils ont mesure d'enquête, la police a yaki kosala, bazoluka mutu, babito zala naye. Pour la mesure d'enquête, bakanga biso, bakanginga na kitambo, bakangi jiresi malele na niveau bandal. Bon, biso peto ebaki na biso problème angote ato fandi ana ba siso babino boza na garde à vue bo fanda wana bokosamba na tongo. Tozeli pe tongo, balagisi biso pe plaignant, to tuni problème ango ezani ni. Babandi ko expliquer ba événement au salema qui soit disant na Kasavu bukuna ndeko na biso Malika ju wasala ki émission biso tozala kité to sambi balobi no bino bozam no ba innocent donc problème ya ngwana mais la police soki ba yo
Bon, plaignant dans les bapés comme beauté, ça va journée sur internet, comme bonnet vraiment bien bien. Donc merci beaucoup Ken Piana Boyo qui siko on a habité mon rôle dans la police. Est-ce que la police est sali Moussala Malam? Non, la police est ça là toujours Moussala bien. Ce qui va y au fond d'ailleurs pas plaignant la police a saisir yo nano alandela na mesure d'enquête bazwa na moto après ba sambisi bino. Elle va confronter bino après nasuka bozu compromis la police essaye na Moussala mabete po ba policier te nde balala ki balamuki bayo luka biso eza na batu o bayaki bafundi ke to luksa moto tel mais na ka mesure soki to zuete to kozwa keni na jiresi. C'est ça le problème. Si on a des commentaires au bateau des gens à YouTube quelqu'un peut escroquer muto poto hein bateau rolobani pona yango muto poto ngone tinani muto poto ngo botangela nga kombo na e Mike Lokamba mutalobi yango boso mona te garçon na zane na sija lobate yo depuis banda site lukara sije na ora na fimbu ozwa manike mabe osala boye mabe bon. Ok, voilà, merci beaucoup Ken Piana. Donc, tous il a fait plein de pays à Mike Lokamba. Non, a approuvé Bisso parce que a bimi bon télécharger émission. Il a approuvé Bisso le contraire, approuvé Bisso bon autoscoka mutu. C'est tout. Donc, merci beaucoup, voilà Ken Piana, merci. Le lingue peut au lobaki na ningi batuba comprendre ba yeba. Ba que jalousie pesali, ba journaliste et tout. Non, il y a des gens qui ont poison, ceux qui ont un problème. Non, ils ont poison pour Toyebi. Pourquoi? Ils ont déjà koloba. Que non, avant fallait agir, tu as un cacho, tu as un bon makala. Donc, ils ont un problème. Mais nous avons Sirebino, Canada, nous avons États-Unis, nous avons Bozo vivamité Maraka, il y a Pamba. Est-ce que si na salle émission mo ya ko annoncer que nga na okende voyage vraiment est-ce que si na salle Sarah to la rande mutazo intoxiqué batu de bo fani réunion na bino likopa de tela babilo kwango bo komi okelenga na ba dossier oyo mutuna makolo ezate. Il faut vous comprendre, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a qui bon Ken Piana, l'arrestation d'Ani Bakanga qui est Boyo qui est à l'Obignon sur l'équipe Kuna. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Shadrach, l'homme le plus sérieux du monde. Merci à Maman Rosette, la fleur d'Ambour depuis Allemagne. Merci à Yolande Dikando, Yolande Dikando depuis Milouze. Merci à Mizunda Kamona Poto Tongo. Tokutani Bongo, à la prochaine. Ciao. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.